Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mpona kopesa bino basango eloko nini tobombeli bino na pokwa ya lelo. Bandeko lelo tozali na sango ya kafu po ete ndeko moko ya Afrique du Sud auti kobenga biso mpona koloba ete ndenge ezali wana bazali koluka bishop soi-disant bishop Élysée à se disparaître azali komona na te po ete na makambo oyo nyonso bandaki koloba paraît-il betaki yango lokola mondenge na bato mosusu pe bato bapesaki ye bambongo mpona koasire bato ete makambo azali koloba ezali vrai pe bato bazalaki na confiance na ye pesaki ye bambongo na minute oyo ndenge ezali opesi mbwambwa boyi po ete ndeko alobi ete bato bazali koluka ye po azongisa bambongo na bango. Bandeko babolingo po mona ete bato bakomi kolia bato bambongo na poto na makolo ya Congo. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko ebongi malamu Congolais nyonso azala mayele, Congolais nyonso ayeba kozala ekenge parce que bomoni bino moko ndenge ba makambo eleki ba prophétie ya lokuta ba makambo ndenge na ndenge ya lokuta boko continuer kolanda kaka bato na lokuta na bango to boko loba ete non tozali quand même ba responsable esko toyeba eloko nini ya kosala tala ba lokuta ngo ezali ko continuer kaka lelo nzoka nde bato église catholique ba ekoloba ete ba annonce oyo nyonso tu bato bapesaki na ba papier au babimisaki ke église catholique elobi ete bato bako marcher les 16. Paraît-il église catholique elobi ete ba papier wana o babimisaki na kombo église catholique ezalaki ba intox po te église catholique alobaki ete bako célébrer ba makambo wana kaka na kati ya église. Bango balobaki bako bimisa bato na balabala te po ba marcher. Voilà ba makambo oyo ba combattant bazali kosala bakomi même ko manipuler tina ba église bandeko ba manipulaki liboso site ya seni ba ye ko rêver bango ba ye ko manipuler lisusu site ya Papi Tamba ba ye ko rêver bango ba ye lisusu ko manipuler lisusu ba donc église catholique tina ba papier na bango ya ba en tête baza ko sala aïe bandeko oyo bazala libambe bato oyo bazala bamababe bato bazala bamababe bandeko ngai na koloba mingi te na kosala ba commentaire ya mingi te na kosala ba commentaire ya mingi te pe na koloba mingi te na pesi nanu maloba na mama Rosalie Yambote to faire passer ndeko na biso oyo azali kuna na Afrique du Sud akoka koyebisa bino ndenge nini na Afrique du Sud bato bakomi divisé bato bakomi kolela balobi ete soi-disant Élysée bishop azali na ye escroc. Mama Rosalie na pesi yo baloba kokamwa.
Roger tika oyo ezali ko babengaka yango kombata ya misu. Bandeko oyo ndenge oyokaka ete batiaki tembe na le rais bakutani na yango mpenza ko babeti mutu likolo ya libanga bandeko. Bandeko babolingo tokoloba kutu mingi te ndenge ezali wana bandeko ya Afrique du Sud bango moko bokoyoka ndenge nini bakoyebisa bino makambo oyo ekomeli pasteur soki soi-disant Bishop Élysée apakati aza komona na lisusu te abungi. Akendeki kobeta nimero na ye bandeko alie bakongole ya Sud Afrique bambongo bandeko bazoluka ye bandeko na minito soki bazwi ye. Bandeko babolingo tokomona makambo bandeko naza na mingi ya koloba te lelo po ete ebongi malamu boyoka nano ndeko oyo ya Afrique du Sud ndenge nini alobi ete epake koti mobulu kuna na Afrique du Sud. Nazongiseli bongo Papa Roger Baloba. Papa Roger napesi yo maloba. Mama Rosalie baescro bakomi ebele na mokili oyo baescro congolais bakomi ebele vraiment ekomi kosala pasi ki escroquerie yango ekomi nde sikoyo na basali na nzambe yango wana sans plus tarder Papa Botamba niatela biso penza na kote ya régie malamu toyoka maloba oyo ya ndeko congolais oyo azali kuna na Afrique du Sud auti kopesa révélation na oetali bongo disparition ya soi-disant Bishop Élysée kokamwa bandeko. Message s'il vous plaît Papa Botamba. Ouais, toza biso za donc toza ba révolutionnaire ya modernisation na Afrique du Sud précisément na Johannesburg. Alors to sepeli makasi na émission ya Zumel 1000 wa utako sala dernièrement awa na olakisa biso combien soi-disant bato nzambe ndenge bazokosa biso. Donc alors lelo na Youvel précisément donc émission na isala mobulu soi-disant combattant donc bakabwani lelo donc epesi pinza donc mobulu. Alors mobulu bazali na parc bato bavanda na Johannesburg bayebi parc à Youvel en face à Nandos donc bazalaki wana pour ne pas faire voir que non Zumel 1000 musala zo sala eza bien mais bazondima na bango mais oyebika bato mosusu bazali tianaki ndoki bato mosusu bazala mitema mabe moye bandima ezali te. Donc tozomona esengo makasi ya Zumel 1000 ndenge otalisa biso bato mitema mabe baescro baolinga badestabilize mboka na badiscours mwa lokuta. Donc vraiment toza na esengo. Alors lelo ezalaki benda bika lelo bato mosusu bandeki kocontribue mbongo mpona soi-disant Bishop asala émission moko ateka ba CD walobeki aza na bapreuve ya liwa ya rais aza na bapreuve azwi ya mort ya gouverneur Katumbi. Donc ndenge ba Rwanda babombardaki avion. Alors azali na bapreuve wana mais à notre plus grande surprise biso tous ozali ya okamwa nde tomonaki le rais ndenge abima na écran ndenge ayaki na matanga. Alors bato basalaki cotisation bao bacontribuaki mbongo donc epesi pito pale na mamo nazoloba Bishop aomonana te aza na Pretoria place aza na Pretoria pe eyebani te. Alors eza mawa mingi bandeko wana baoreklame bambongo na bango bandosa mpona contribution mpona atia ba CD en marche. Donc naosenga mpe garçon mo aza awa John Image atika biloko wana asala mosala na ye normal lokola bato tu baosala lokola ali bokuma lokola bato tu baosala. Donc atika biloko wana oyo azosala kozwaka baescro bapasaka na baémission ya batele mpona babando créer bazizani bapolémique. Donc
eza ma bien te babilo ya modèle na Zoomel 1000 merci beaucoup vraiment na musala ozosala to cesse o remercier ote pona ozongisa bato na conscience tozoloba toza na démocratie mutu tout oyo aza na démocratie aza na libre choix na ye ya kopona mutu oyo alingi eza te ke non kobanda kointoxike bato kobanda koimpose bato na badiscours mwa lokuta elelo tosuki wapi sikoyo baza na base moko te baza na eloko moko te donc na minute oyo makambo tout eza a reprendre à zéro sikoyo nani akoleka lisusu mpona aloba moto aomonana te donc esekisi na biso donc moto aomonana te mpona passer devant aloba parce que lokuta déjà ya soi-disant bishop ebimi abanda orenir bato mpona aloba mambo ya lokuta sikoyo na minute oyo lokuta na ebimi ya alobaka naza na information sire basource ya bainformation place azwilaka toyebaka te alors aosenga mbongo asalisa ba dvd mpona ateka parce que asalaka eloko moko te aza na mosala aza ni sécurité ni rien asalaka eloko te ka otambola atambolaka kokosa bato na bapapier ebele na mapeka tout ça mpona olakisaki non aza na bainformation oyo aza flik ki flik yango asayela yango wapi toyebi pe te donc Zoomel merci beaucoup na mosala osala otalisa biso bandoki ba 666 badiabolos baosala mpona kaka kodistraire bato mpona kaka koescroka bato bambongo awa soi-disant basaeli ya nzambe tozozela ye aleka na tv aleka na émission place alekaka apasola bible atikaki combattant et en même temps azongisa na mbongo ya bato oyo ye azwaki mpona asala ba cd ba dvd alakisa biso ebembe ya le rais Joseph Kabila yango tozozela mais à notre plus grande surprise siko abombani place aza ezoyebana te donc vraiment eza maa mingi Zoomel to seso remercier ote émission non tolandaka ngwa Afrique du Sud et puis émission non na instant où donc est passé monde entier donc toza na esengo ya bato lokola bino bozopesa biso bainformation ya bien boye donc yango to c'était so eloko ezali tozoleka mpona tobeta yango cete donc mouvement na awa ekomi affaibli tellement bato bazali na baespoir banda ocroire ke non makambo moto wana banda oloba ezali ya solo donc baza abati baza futi boyeba te eloko nini baosala vraiment merci beaucoup nazo remercier barévolutionnaire tout ya Afrique du Sud barévolutionnaire tout ya monde entier Papi Tambalem Serge Mahanga les grands boulistes Roli Matondo Adams le président kotika parti te donc Chanty Switzerland Robert Kamitatu na Bijou Kams donc toza mana esengo ya to ya omona nde bamakambo ezokende mboka eza bien batutu baokende bien on a des informations ya makambo eleka na mboka toza na besoin tokende mais il y a des gens baoleka ote bakanga ye mutu boye oyo bakataki mutu boye bozwa ba image ya Libi bomixele biso non bakata ye bato makolo na Goma bozwa ba image eleki na Côte d'Ivoire bomixe oyo basalaki boye na boye oh non tout ça donc tolembi makambo wana donc Zoomel merci beaucoup vraiment na mosala osala tosepela makasi donc tosese jamais remercier yo tosengana Élysée azongisa bambongo ya bato ya obike non yaza flic aza boyeboye sikoyo na minute oyo akimichwa na espoir na minute oyo aza na Cape te na minute oyo aza na Pretoria pe place aza eyebani pe te donc aya azongisa bambongo ya bato oyo abanda ocollecte mpona sa DVD parce que DVD wana etikala jamais osalama parce que tomoni déjà mokonzi ya mboka tomoni déjà biso tu toza na esengo donc mambo osala ana eza escroquerie donc atika donc yango kana lingi napesela mpona pourquoi lelo donc
toza na esengo ya trop Zoumel félicitations à trop. Et puis tosenga na bato bosala ba émission awa au Congo Mikili John soki nani tout ça, donc please batika makambo wana soki régulation ya média yoki ozala bata na ba makambo wana parce que on en a marre, on en a assez, donc makambo benza tuzele na ya oloba na pokwa lelo yango. Donc tosepeli makasi Zoumel 1000, merci beaucoup na makambo nyonso osala mpona biso, merci beaucoup. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini Bishop Élysée oyo ndenge balobaka tala mwisi ya zaza abungi na bambongo ya bato bazali koluka ye oyo bapesaki confiance na maloba na ye oyo bapesaki bambongo bayebaki kaka ete Joseph Kabila asada ya kala pe bayebaki ete bakozwa bokonzi na Congo kala mingi te. Bandeko siko bamona kaka ete Joseph Kabila aseparaître ndenge Jésus abimelaka bato oyo bazalaki kokende na nzela ya nini na bosani. Bandeko oyo na histoire oyo natangaka yango na Bible oyo ke tango Jésus aseparaîtraka oyo abimelaka bato moko bazali kokende na nzela ya na banzi. Bandeko bakosunga ngai bakoko koma na ba commentaire pona koloba soki ezalaki na nzela ya nini oyo tango babimelaki Jésus abimelaki bango babandi kosolola bayebaki teke ezali Jésus bayaki ko reconnaître yango na sima. Donc pona yango bandeko apparition ya Joseph Kabila ezali neti sekwa ya Jésus bandeko pesi kimpelekese grand mobulu na kati na bakombata bandeko bazondima te. Histoire ondenge tozo vivre lelo ezali kaka ndenge bayuda tango bakundi Jésus bayebi kaka ke histoire esili. Me bandeko ondenge balobaka okende liboso eza kokoma te bakombata bayembi bachante menzoka nde bandeko. Tango Joseph Kabila eko bima bandeko bamisusu ndenge bazali wana bazana maladi ya kosakana te bazo bela ndenge bazali wana bazo ndima te bandeko bamisusu babeli badiare boyokaka ya baku direct bandeko bamisusu ndenge bazali wana bazo ndima te bandeko. Nouvelle wana oyo donc nouvelle ya Joseph Kabila ndenge monanaki ezolekela bango bandeko ndenge ezali wana bakombata bakomi na chasse baza koluka garçon oyo apesaki annonce epai ya pilipili baza koluka garçon wana apesaki annonce epai ya pilipili bandeko makambo ye ndoko bandeko bakomi koluka garçon wana oyo apesaki annonce epai ya pilipili oyo ayebisaki bango ke Joseph Kabila akufi. Balobi soki pilipili abimisi garçon na te émission pilipili bakokanga yango. En tout cas tokomona makambo nano esili te bakomedi ekomi na poto awa tokomona makambo na yango oyo tozalaki na yango wana bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali me na kosenga na papa Butamba tokoki kokabwa na boye te sanke obetela biso loyembo oyo ya ennemi ya congolais azali kaka congolais. Tala bato oyo bazali koloba ete bazali kosala lite ensemble me kaka bapaster na bango moto bazali kokosa bango soit disant babishop na bango moto bazali kokosa bango onzamba lakisaki onzamba lobelaki biso bandeko ndenge nini ye bishop wana yebaki teke Joseph Kabila zana ndaku na yazo pe mapepele me nzamba tindi message abi ke Joseph Kabila sada ya kala. En tout cas tokomona makambo na poto tala yango nako bandeko nazo yebisa bino ya solo bino ba papa bino bato bozana bana na bino bandaku bosala attention po ba histoire oyo un jour bana na bino bakoloba papa pona nini obandaka kokosa na moment moko boye soko olingi owanga na boye mwana ke kobimisela oyo image ya lobi tala makambo obandaka koloba nzoko ezalaka lokuta bokeba bandeko. Pona yango bandeko babolingo tosuki ya papa Butamba betela biso loyembo pe na sengi na bandeko bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zoumel 1000. Merci.
Ennemi ya Congolais, Congolais mosusu te. Botika kokosa babomi Congo. Tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans. Wana tokoyeba bangu na Congo. bango ki bazali na bolingo ya Congo fo banda kobeta bato na nzela to wana na bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na Congo kolabo yango te, ce n'est pas ça. To kofinga président de la République ou bien maman Olive Lembe yango te, to changer mentalité to kongwana. makanisi na yo na oyo ya ngai soki ezali malamu nde totongi mboka. Ngai mwana ya Kongo na libala ya mboka nalingi natelema mpona sunga Kongo. Pema ya Kongo eboni bozo te, Kongo lenyonso asengeli ya telema oyo azali na bolingo ya mboka na ye Kongo akolakisa yango na misala na kati na mboka na ye. Voilà, mutu ya boye nde tokoki kobenga un vrai combattant. biso badiaspora tolamuka na pongi tozali kolala mingi na badisko ya lokuta Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesa na maboko Kongo ekende liboso. Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesa na maboko Kongo ekende liboso. Un vrai combattant azali kokombata na kati na mboka na ye et non à 8000 km. Kaka maloba ebele ba œuvre emonanaka te. Kongo ezali na besoin ya makanisi na yo ya malamu. Kongo ezali na besoin ya makanisi na ye kuna ya malamu. Kongo ezali na besoin ya makanisi na nga ya malamu. Soki tokanisi yango nde mboka ekeli liboso. Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesa na maboko Kongo ekende liboso. Kongo ya mwana nyonso yango tolobi topesa na maboko Kongo ekende liboso. Zoumel Mine, radio ya vérité, Longonia. Ennemi ya Congolais, Congolais mosusu botika kokosa babomi Congo.
Mama congolaise Massawa na Washington. Oli Matondo na Kachapali. Fumu na Bwala. Guy Lucepe na Katia Hollande. Sans oublier Sylvine Zadi, Minou Pembe. Vrai chéri Maman Rosalie. Papa Roger aye, Bazobanga. Bazobanga, Papa Roger aye, Bazobanga. Bazobanga, Maman Rosalie aye, Bazobanga. Bazobanga. Petit bateau, mon fingi bateau, mon petit témoignage à ma bébé na mboka bola bola. To bengi ye nani ye bola bola. Bande ko babulingo na bandi duti kolanda emission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala deside nsima ya bangonga nde boyebi nini